Après 2 ans passés, papa a qui peut recouvrir. Tikalina maman. Balinganga te kofinganga makamora ya bien te kolobananga makamabe. Une année après, maman a qui kokufa. Bakoma tina niveau babengana nga. Babinga na zande kona bango te. Bango bazaka baomi balé. Maman nani pas. Papa jamais abota atikela bango de kwa ndundu. Tandis que nga na ebande ko musute na ebika bango. Pourquoi bafinga nga ndundu aza mutu te. Mais toi, la pose au mort, tu es un doudou. Tu n'as pas de l'endengeni. Non, il y a des dénités. Il y a Azamon la diacre, moi, l'église, mon sécuat. Azamon la diacre, il y a moi la tata nangate. Azamon la yo ebindeni, Azamon la diacre. Azamon la tata nangate, moi la tata nangaye. Tata nangala maman, nanga babosi, tunaye, tu es biété. Lelo bande qu'on a biso mi balé, lo lenge bazoloba. Mais koyoka ba dire na ba on c'est-à-dire ba yebi deko oyo. Ba rejeter ye. Ye pe kakaboma ki mama. Maman telle na soutien na ko supporter tes dépenses et l'équipe papa supporter comment ko bota ndundu comment ko la ndundu. Nyoso tango les jours quand maman lo bala ngai ke ye azamo la tata la ngate papa ko fa pour na souci na yango les jours na ngai nes na Ah oui, au vent de sa moine, aïe, sa moine, ba bêtise. Aïe, comme la famille. Maman le ban. Ou sala ya mabe. Oui, alo bananga. Mbote bana nzambe nyonso ezangai wabino. Mama lidi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso. Kolesa l'orphelin, kolatisa l'orphelin, ozo defisa nzambe. Tango ekokomela ona moma moko ya pasi. Owe sanzambe kanisi langa. Loko leza parmi ba promesse na ya salaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola. Akozanga te kokitisa lobiko na ndaku na yo na misala na yo. Akozanga te kofongolelo ba porte. Akozanga te kobukela yo ba hotel oyo etongama depuis bo mwana kilo na tango oyo komi na yango. Molimo mosantu accompagner et toucher mwana Nzambe moko pour na penser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai te parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso toko, imité yango awa. Parce que tous en eloko ya beauté. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Pendant 7 ans, moi la guerre. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bras zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala ni mpona to senga botoni.
Mbote, balani nyonso bolanda biso na kata notre chaîne chez biso télévision na émission malamu émission ya Bravo Jésus o s'appelle Sakabato Belé et cette émission mon caractère est trop spirituel, je crois ba famille Belé o ezaki séparé à travers musala o ya Bravo Jésus tozako sala, je crois ba famille Lelo et comme encore une fois na bomoko et puis il y a beaucoup de choses bato Belé banaye koyeba te mais Lelo yo bato bakomi koyeba. Na seki eloko moko na ndaki lo na ndako na tongo na commentaire. Maman moko komi boye Thomas Fabien Bengago papa poni obengaki Thomas yoka pena mutu yoka commentaire yo komi na se ata yo moko zwa Thomas ocha on a français sur zanini différence entre papa la différence entre Thomas so bengi Thomas Fabien so bengi balinga le roi apôtre Fabien mais to besoin voir Thomas so yo bi pena ke ya bengago papa poni obengaki Thomas so na seki oyo na mama chibo sekaka net mama boy na habité donc quelle réflexion ya kokoma ya koloba ya benga ka papa Eric yo benga ka Thomas po na nini question na habité Thomas Mbote papa Eric babi babenga ko Thomas te na habité na bengo na parce que toi tu es un apôtre biso mais ça bengo Thomas Fabien ya bi yo benga papa yo po na ni yo na po na benga ko Thomas na habité na fandi na mo ba 4 ans na ndako dans beaucoup de réflexions. Oui, je crois la personne va déconner son beauté, Jésus. Je crois na kutana pe déjà na débat wana na ba commentaire ebele na ba émission ebele. Kombo nanga normalement ezaka tomate. Kombo nanga ezalaka mpoi fa bien. Thomas eza ebengeli ya lingala donc apôtre na lingala Thomas ce qui papa Eric prophète Eric abenginga Thomas Fabien non nayebi ke bato balingi bamemango na sens déjà eza lokola azo diminuer yo azo non eza musika nga je préfère kutunde babenganga Thomas bongo esalaka bien. Thomas Fabien le voilà apôtre Fabien au lieu ben un prophète Eric ben un papa Eric comme so ben un prophète Eric parce qu'il n'a pas prophète des fois na ben donc débat et puis débat monsieur Zali que yona maman tu sais pas pourquoi tant makambo yaka pour so atteindre bila ko seka na ebité mais quand on to megana ko so na vato yamba notre invité je crois na question na bazo tuna ce qui batebele bazana numéro WhatsApp nanga so batali ezaka na verset biblique mo na chewana ezaka 1 Thessaloniciens 5 na chepe na boyeba komi soyez toujours joyeux. Vie bolamu ya vie il faut communiquer 5 ans même ceux qui passent ezali la joie ezaka plus fort que amertume ezaka tia moto koseka ezaka na mabete ngako à travers koseka des fois nazwaka ba réponse ebele ya vie ya makambo enyokola. Non, il y a pas problème na bango, les nous na problème na bango bozo. Non, to se kaka batouté. Mais koseka c'est une façon attitude moi ozo créer pour au même peu mutu na kati ya ben en fait qu'a trouver piste de solution à problème azana. Troisième question, avant to ya mampaya mais mutu mo a commis à lobby prophète Eric oza mosala nzambe chaîne moko spirituel. Pourquoi oza ochaka toujours mensonge yo na mama ochi poser mutazo kota. Ba benga o mensonge. Oui. Moi je na mi mutu non na bi tete bengi pona bona ba bi te lukutele ki makasi prophète yo mo sana nzambe. Pourquoi ko sa biloko wana? Réponse ngana pesa dekwana je crois nga sepela la ngate mais atikika na sekata ndinga lingi to sekata. Ça mensonge te. Ça dit c'est moko ya ba stratégie pour na ko attirer attention ya moto parce que kozwana no moto wana c'est difficile. Donc tokoka mbala moko yaka boyete uzuka okange basinga ochewana non il faut que na stratégie moko boye tala neti par exemple neti non fongola ka parenthèse moko neti histoire ya Abraham na Sarah ya onde kundi na yango est-ce que tokotanga eloko na mensonge tango bazo tune o nani o ndeko na ngai mais batumso benga ngo eza mensonge batumso ba ezo soki nini
ezaka nango mensonge te bandeko. C'est une façon kaka ya koapaiser mutu azala na plateau parce que bato ebele bazaka surpris ntango aye na plateau amoni makambo ndenge ezaka boye tozaka obligé faut koutiliser stratégie wana na kati ya communication esengaka beaucoup. Merci beaucoup. Je crois réponse est simple Thomas Fabien. Ndeko na betara c'était makasi. Au moniteur to yambara bato yo liota ba détail ba petit détail bla mike landa histoire aux leçons. Ce qui est très important. Les Anglais, ba détail mais à l'ukaye ba et bana ni suki ni pourquoi ba memi boy et aux amis. Biso aka juste ka ko pesa aux amis ba ba nango po yo peut attirer les leçons. Ce qu'on sali kamwana tala remettre dans notre pays comme nango e ko retomber sur yo. C'est ça le problème. Boza bande ko na biso. Et l'autre puissango abino mingi landa makambat ba nango ko landa ba détail mama o chaseki prophète Eric Asali boya non landa on va bloquer miki wana et ko perdre une bonne prédication. On a les abattus na quatre églises ayo landa la prédication te to ba tuni ba teni elle le prophète asakoli atangi na bakombo mais base dans l'essentiel prédication balanda ngote na domaine audiovisuel bien on les à côté voilà base ya makambo et l'équipe azana ina makambo isa par-ci par-là où ils écoutent l'importance. Merci beaucoup. Je crois Topesi Nzame merci. Topesi tout le monde Batnioso, ingénieur Guy, Papa Zara, Papa Ben aussi tout le monde notre DT Dinige Mosolo sans oublier moi si moko na kata mibale nyonso belé moi si moko mais na kata mibale nyonso belé c'est qui c'est maman Witch maman Clarisse et mutayela biso il y a des choses. Vraiment, en tout cas, je te bénis. Il n'est pas dans ma caméra, il peut réaliser émission parce que chez Bisso, c'est une famille, nous te chaque fois. Bisso, tu as raté. C'est une famille. Même au Yéo, Kabola Bisso, au Kokate. Au Kokate. Donc, Bisso, c'est la famille. Famille, on va dire plus ou moins 18 ans. Donc, presque 20 ans. Plus ou moins. Donc, tu vas dire les lots. Bambou les belés, mandé faisalité, boti, mango belé. Donc, yo zayina libandité nazo ba sera ngo zayina libandi mais ya moi suki boy ngana yeba na zayizo to mikie so batali ba émission kala ba mona ngazo to mikie kala na chebiso voilà on a tout fait na sa banzete wa ba filmer biso na moi caméra wa mawo chazo ba chite tout musika na nzambo kolo sumasi apa mola bande ko nyoso merci beaucoup tozana ndeko moko moi si tozana awa et ça rabine à chaque fois ceux qui toye a toye non pour tout ça là du théâtre mais tu as qu'à pour la makambo zaka vrai oyo bat ba ka pas na biso atebe ba tout na prophète Eric ngana Thomas Fabien to semble la église moko tous na ciel ouvert bianda avenue moins de numéro 10 zana monga fula tous na ba permis ba culte biso so mbani to fanya nous sommes des serviteurs de Dieu consacrés ordonnés de toza awa Mama Witch a une grande communauté ezali précisément na limité. C'est aussi une servante de l'Éternel. Oui, donc awa bisoa ce sont des serviteurs des dieux vrais, pas de faux. Nous ne sommes pas des machiavélistes. Non. Neko, maman Mbote. OK, maman, on va dire comme nom Milor. La rose. La rose plutôt, namiku Milor. La rose hein? Oui. OK. Toto yokayo maman la rose. Problème nini oyo na ngolelo problème nanga na ye nango awa na posa solution papa biso azalaki na bomoi nazalaki bien azalinganga makasi nazalaki mpe kovivre bien après déjà passé papa ayaki mpe kokufa totikali na mama donc makambo échange balinganga te kofinganga makambo oyo ya bien te kolobananga makambo mabe. Après une année après maman ayaki kokufa ta maman yokufa totikana na bandeko nanga bakomati na niveau babengana nga babinga na zandeko na bango te bango bazaka bango mibale na mama nani papa jamais abota atikela bango ndeko ndundu bango baza ndeko ndundu te baza ndeko ndundu te bango bazaka bango mibale nga na ki oluka famille nanga bandeko nanga yi mususu tandis que nga na bandeko mususu te na ebika bango. C'est pour cela na awa bapesanga solution bayinelanga nini tandis que nga naza bandeko mususu te nayebika bango bandeko na bango balinganga te kofinganga ndundu longwa kuna solo toyebi yo te papa alakisa biso ku yo te alobeli biso balobelanga ka makambo mabe sikoyo na ye naza posa solution balobananga pourquoi balinganga te pourquoi bafinganga ndundu aza mutu te. OK.
Merci maman la Rose. Merci. Ndenge oye pa biso parce que pour le nezali que ba droit na yo comme moi na oyo akufela papa na maman yo zo bénéficier na ngote pa bandeko na yo par rapport aussi à couleur na yo bango ba moni ki baza malamu par rapport na yo bien ngona baza ko faire rejeter yo za 4e na famille na bino 2e oza 2e même grande sœur na yo muta osa biloko wana ya na moi aussi il est pas maltraité yo papa tika nini le pan moko na 3 portes ezande 4 portes elle wana 4 portes moko ezanda comme nene biso to vanda 3 portes wana ezanda kwa ya $500 na ya $200 na ya $100 nyonso tu bon bazwa bapesa ngata différente atelo te bo bandeko ya papa to bandeko mama oyebi bango te nayebi bango balobela bango kaka baboya na bango babi makambo wana ya na biso kaka kwa ya lobi oyo kaka ya lobi nde yango bango baoyoka. Ah d'accord, yango oyembango epa na biso. Ok, merci beaucoup. Thomas, nayebi te ko maltraiter moto to pe couleur oyo moto aza nango, est-ce que na kati ya famille c'est un péché? Oui, ezali lisumu. Ezali lisumu na sens nini? Bible etalisa biso so tangi, je crois, Ephésiens 2 à partir à 10e verset. Ezoloba biso clairement lobi, nous sommes tous l'œuvre de ses mains. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Ok. C'est-à-dire créature nyonso na mokili oyo. Donc nzambe ye moko ebiti nani pourquoi achaye na mokili. Alors ceux qui yo moko mutu oyo azalaki na ebandeli créé na image ya nzambe siko obandi ko marginaliser bato oyo mususu nzamba akela sous prétexte ya que ozo sepelane te parce que ceci c'est là parce que c'est là. Donc et ça déjà lisumu parce que tu vas à l'encontre ya volonté ou ezali ya nzambe. C'est-à-dire c'est un péché. Ah donc c'est-à-dire au lieu de péché par rapport ndenge bazo maltraiter ndeko na biso moi si par rapport à couleur na ye ndenge bazo maltraiter donc muto maltraiter c'est-à-dire azo comporter comme c'est un péché c'est-à-dire ko yebisa nzambe ke c'est-à-dire on doit corriger nzambe pourquoi couleur nge bima ça là qui oyo il fallait kaka ezalanga donc déjà le quoi égoïsme moko voilà et puis na ba genre de quoi moi jalousie moko boy bien calculé. C'est-à-dire pour la côté la malamu soki abimaki na couleur na bango là baroza l'ensemble le kola ya bimi na ndenga zali ne peut-être que oh bazo bosana ke ezana confusion moko to piège moko ezawana ye aza deuxième azana katikati c'est le milieu et bien que le milieu peut-être dako kabolanzela tout à fait donc yaya za liboso ya na katikati leki ana suka donc milieu des fois yango mona kaniti banzete belé pour pasoler malamu beta na katikati. Donc pas sans problème. Donc ça va bomba retardement. Bancho fungule na makasi hein. Mais bancho fungule lelo je crois isa makasi surtout bi millier Christ Jésus a kufaki mazaki au millier. Quoi Jésus a eu au millier parce que c'est lui qui devait prendre les peuples pour maintenant la kati ya lola donc millier surtout le fungula kati ya Bible et autant na mobile belé parce que nous sommes des prédicateurs on pouvait plus encore ya ko meka osana bandeko nyonso bozo sala bozo maltraiter bato parce que par rapport ya ndenge azali couleur na ndenge azali eza vraiment malamu makasi te lelo ndeko moi ça zo souffrir par rapport ndenge azali et ba rejeter ba n'importe quoi par rapport na ye alobi lelo aye balukile solution okutu boyoki eza moke oto soleil na ye on est quand même peu kolela ndeko na minute des aboye balingele boule ba mise roi jefté boko pa chapitre 11 elobi nini. Donc, aza mena libanda ya lupango donc bazo maltraiter yango imbango abenga bandeko na azana besoin de réconciliation baza malamu parce que ya lingi bandeko na balingete par rapport ya couleur azana na ebité ko botama na état oyo ezali sumu tozali sumu te toi na sport publicité et puis simanango tozozonga mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki
akozanga te kofongolela yo maninisa ya lola, akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo, akozanga te kofongolela baporte, akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango. Molimo mosantu accompagné et touché mwana na Nzambe moko mpona kopense na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci Banderola. Tout dans le spot publicitaire Nabiso ya Orphelinat Bravo Jésus toza na Viaza 27A précisément na commune Matete do Banonu. So na Viaza kokino musika te kokino de gauche à droite to musika ka na zone orphelinat oyo Mike Kalamba ya betala concert. Et bani Viaza Mubemba au koma wana bande kono sa poto bozo ta ba congé bon ya ko fêter ba anniversaire ko tala ba famille ko tala orphelinat en tout cas la signe na yo visiter Pebiso. Viaza 27A commis de Matete. Au fait, peut-être au bunga, benga papa chic, benga maman autre chose à numéro naïe, ba adresser yo, ba l'accès place adresse na biso. Et c'est net maman moko hier na zalaki ko bon sa téléphone, a dit singa papa en tout cas na la rabino na CP na bino na roya ko tala pe, eux allez orphelinat, ça maman autre mbote, personne nous sont mbote. En tout cas, ils sont ça là bien. Même bato pas qui cherche ça, vous en a besoin au fête anniversaire na yo, au funga pe ba en tout cas aux alliés vraiment la bienvenue, tu peux le bienvenue chez nous, en tout cas, tous vos élaïos. Yaka, tu vois, yambo, kozala mala makasi. Ok, merci beaucoup. Maman, obi comment on écoute? Maman la Rose. Yana yo mos comment Inès, ah ok. Yango penza. Ils appellent Inès solo. Mais tu zui na yena lekina yope. Bon balé, tu zui bon nyosumba ba côté ensemble. L'homme de Dieu, na habité. Dès qu'on a moi ça zalia et puis sa petite sœur aussi, tout ça, tout possible, moyen, tous les deux personnes. Le roi, on va combattre, de tourner quand même, que Bangonio Soba, mais quand même, base à la ensemble, n'habiter maintenant. Bon, je crois que nous devons éclaircir, moi, que combat n'a beaucoup plus ses alliés. Bisika na kati ya famille, bisika zali, le roi, papa, na maman, bakufa, to yaya, na leki, n'enge batika na bango na kati ya lupango, donc, bazo permettre de soutenir à se réjouir dans le combat batik. Donc les soucis na ye o yaye nango awa pona to sunga pona ko solana ba ndeko na ye ba reconnaître ye kaza ndeko na bango. Et puis moi par ya biloko bazwaka yepe a hérité na yango. Yango ne to ko bunda kaka total ndenge ba ya ba ndeko ne bakoya to solana bango ko convaincre bango ko lekisa bango kaza ndeko na bango. Quel que soit nyonso, quel que soit couleur na ya peau azaka ndeko na bango parce que bazo partager ADN moko, bazo partager makila moko. Ok, merci beaucoup. On va partager ADN moko et baza vraiment ensemble et baba que non c'est une famille bien na mekata na raté parce que si réellement que non il y a 10 ans makila ataneni egangaka. Ataneni egangaka tout le monde qui séparation il y a les deux frères Esaü et Jacob mais les jours où Jacob a joué vers Esaü, il est mort à Zolo Bakeno, il est en bossé quand bomanga. Mais Ezaki, les qui biso, tant ba kutani, il obi qui ba yaman ba s'embrasser, ba en tout cas les là qui même à coller là, il pensait oh Jacob a dit non que non non que ne ba pas bomanga bangonga. C'était pas penser à ne déconner parce que il y avait des sangs oyo et ça là qui on a. En tout cas, merci beaucoup, je crois. Merci ba ndeko na biso ba komi, ba beaucoup de choses, ba rapidement ba Bakota rapidement. Beaucoup de traditions bango rapidement. Beaucoup de traditions bango. Botem. Ça c'est quoi ça? Maman. Toi. Maman. Encore toi? Maman, s'il vous plaît. Il y a personne en beauté. Non, personne en beauté. Où est Zani? Maman. Zani non mona. Maman. Zela non. S'il vous plaît, Obengi, ça c'est quoi ça? Oui. Une personne. Oui, non, Azam Moutoute, pas Zandundu. Azam Moutoute. Azam Moutuloko a bisoté.
azande mona bino taze lima ndundu ndokyo ndundu ezani d'abord bobenga ngala ebi pona mamuso bakabelo bobenga do sali click ando pesa rapport ando zo solution Maman. Maman Inès. Toi. Maman. Mami. Mami, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. Nayoki bino ni botombo kini bosali makambo nyonso. Mais to so so makambo kabelo. Eza promesse ate. Ba biso biso ke na lufu. Ke na pe londa so maka kabelo to solango bato bazana parce que awa to sala ka promotion bato bateka ba femme courageuse s'il vous plaît. Yango to benga ki pour makambo na yeko kipete s'il vous plaît. Papa Thomas. S'il vous plaît papa, où j'en place enfant na boy. S'il vous plaît. Je peux ka téléphone nga. Pardon. Maman, je place enfant s'il vous plaît maman. Non, fond d'apembi mon a été. Non, fond d'apembi mon a été. OK. T'es au fond de place. OK. OK. Maman. Kombo na Yesus. Inès. Maman Inès. Ya comment na? Grâce. Ya grâce. Boza la femme boza combien? Boza 2. Boza 2? Okola kisanga ye de yango? 2 toza kanga la petite sœur. Kamino mbaila ye. Ndenge ba boti bino. Il y a pas une autre personne. Azate. Azira po zalate. OK, merci beaucoup. Promesse ate mais so dia des fois les comme yo au bout na famille moko me famille ngo bazo wanga na yo ba chi nombre ya bato o bazana ngo pona yo salon de nini. Mais so na la poso mo. Non, na bi mamba posoté. Voilà. Bobo tami bina normal quand ngi zalaka et puis après et comme air moko boye bato ba benani babiki yo za mwana bango te selo yo salon de nini. Ene loko mo na kati. Elo mo za kati. E ko za neti nini? So boza po moko kasi bo ndenge moko e ko za neti nini? So toi mais c'est que na sala bango lo mo ya mabe soit na zande ko na bango te de ko sala bo. Mais yo mo selo mo biki no zande ko na bango na so motema na yo nanu e problème nga na ngona. Mo ka ndeni? Non supporter. O supporter kaka. Pour combien le temps vous supporter? Non supporter. OK. Bon de quoi ya moi c'est kasi yo boza 2. Bon de quoi ya moi si tant yo coach obi o eloko ni ça c'est quoi ça? Ndundo yo ndoki bonamo. O ebele ndeni. Mais toi la poso mo te ya zandundu. Te na tuni ka bo ebele ndenge ni bo. Non yeba ne ndeni te ya zamona ye azamona diacre mo église mo so wata. Azamona diacre ya mo la tata na ngate. Azamona yo ebi ndeni azamona diacre. Azamona tata na ngate mo la tata na ngaye. Tata na ngala mama nga ba bosi biso na ye to ebi ete. Ah bon? Toaka mibale. Ozaka mibale? Na ya grâce pour ça makambo wana? Tozaka mibale ngana ya nanga. C'est tout. Donc ye baza mo aza ndeko na bino te. Na biete. Boye biete. Na vino atala bo otikala ta omona ete. Atala balabala. Namona eka na nzela tolekana na biete. C'est vrai? Oui. Bonga nanga boye kwani nande ko na bino biso to koli na bino sika mote po papa kufi mama kufi nde bonga nanga est-ce que ndundo za mutu te so c'est ndundo ko présenter na misa batu te ata ba wanga na batango na bandandeni yuza mwana biso tozandu toza poso moko te tala biso moleki nanga omoi biloni toza moko te na biso tu toza batu ndundo za mutu ozande kuna biso te. Ozana droit moko te donc ozana droit ya eloko moko te parce que ozana ndeko na biso te to ebio te ozana ndundu il faut kendel pas ndeko na mlo ba ndundu ba baza posolo kwa yo bon OK ne pas la bon fanda awa te pas ici. C'est une question avant d'appeler ça Thomas Maloba. C'est une question. Si le lot arrivé le lot pour au boti mona ya po ya boy. Ce que yo mobali na yo azobo ya mona po ya boy. Yo c'est plan ngo beta na boko. Donc yo tike no fel na ba ndundu afana. Moi no yo boti. Non, c'est au bango parce que na communauté. Thomas na ebite lo ni ko loba. Merci papa Eric pour na maloba. Mais ezo sala pasi mingi. Koyoka to komona makambo ya lolenge oyo. Webi na vie il y a une loi des fois ezongaka mingi oyo nalinga kobosa nango mingi te. Eza loi auto bengi loi ya karma. Il y a beaucoup plus et loko oyo zo sala moninga et que ozo éviter yango. Yango pe ko lata vie diko. Yango pene eko lata misala nango diko la vie nango. J'ai dit ça par rapport à nini. Lelo bande ko na biso mibale lolenge bazoloba. Mais koyoka ba dire na bango c'est-à-dire ba yebi ndeko oyo. Mais vu que par rapport à vie lolenge makambo ekutani nango ba rejeter ye.
déjà aza isu ndeko na bango te par rapport ya lokola baza na ye poso moko te. Papa Eric nakambwisa yo ce fut une fois eza histoire vraie ya famille na biso. Oncle na biso à chaque fois tozaka bana mike omona soka ye azofinga bino tala mitu minene tala boy biso pe bopesaka respect talaka noko. Papa Eric na biso likambu ya somo oyo esalema ntango noko wana abota mwana ne ya liboso nzambe alibisa to bamama eleki bango nyonso bavanda babi omoni karma mwana bima donc plus que isma bandeko ne bayebisi ya bi omoni likolo kofinga bana nkasino nyonso tala makambo oyo ekomeli yo de la même manière elingi koloba oyo bandeko na biso baoloba. Nana tuna question moko na grande sœur ye ndeko na biso la Rose oyebi ye nayebi te otikala komona ye pe te namona ye na ndako mama expliquant namona ye na ndako mais le problème ke aza mwana tata na nga te nga nake makambo ya mwana ya tata to mwana ya tata te makambo mama expliquant nake kuna te natunika oyebi ye nayebi ye oyebi ye wapi oyebele wapi namona ye na ndako na ndako place bovandaka ochange so mona ye na ndako oyebi omona ge na nzela akotaka alika na nzela ya moko akoti epa na biso komela bino pe bolali ne pe na kati ya ndako wana même soki eza chambre moko te mais na kati ya ndako wana bolali ne ndako moko tokomona ye mais mama tika kosupose question eza claire ekomela bino ke yo olali na chambre oyo ye alali na chambre oyo ndeko mpe alali na chambre mosusu me na kati ya lopango moko ekomela bino ezali ekoma sikoyo expliquer biso to comprendre lien nini ezoyinir bino parce que ezaka na pamba boye te moleki nzela ayokota ntina kati ya chambre na kati ya ndako avandi wana lien nini eza entre bino misato ndenge boza boye lien nini ezoyinir bino oyo esali ke ye akota na parce que olobi bozaka ya bino mibale lien nini esali ke eyinir bino papa et puis toi ton information yebango yo répondre nanu mama yaya répondre aux questions batuni avant le balikambo oyo lingo le babisona répondre nanu toma lien nini ezoyinir bino misato poko matina kati ya ndako mwana oyo amwana mama abiso abota aza mwana mama abiso abota mais amwana tata na nga te mwana mama na bino abota mais amwana papa na nga te na ndenge ni na comprendre te mama na nga akoyebisa nga eloko ayebisaki nga eza secret likambo ava tokufa nga kuna banda koyeba ata ava mama kufa ndayebisa nga ndeka mama sola na mwana mwasi ya liboso aza camarade na ye mama loba na ngai wana epa na bino mwana liboso aza camarade mama loba na ngai bongo fondake la Rose wana aza mwana ya pasi ya diacre wana aza komona papa tenga ya mwana ebisalaka bongo yango mona pasi abia pesa pasi ti papa kufa eza mpona ye susi na ye susi ya papa ndenge babotaka ye ndundu ti papa kufa epuis susi wana lisusu ka ye mpe kaka abomaki mama tele na susi wana bakosupporte te dépense eleki papa osupporte te koma kobota ndundu koma kozala ndundu nyonso ntango les jours quand mama loba na ngai ke ye aza mwana tata na nga te papa kufa mpona susi na ye yango les jours wana ngai Ines na ye na ye abake aza ndeko na ngai ya Ines ya oza sûr que mama en tant que moboti awi kovandisa mwana ayebisa mwana babétise ayokabula famille moko boye wasala ya mabe oui aloba na nga mama ayebisi yo ke ngai nde naza boye nabima na mobali oyo mpona bota ndeko azalaka mwana papa na biso te mama loba te kasi question yango na tuni ti ayebisi yo ke ngai nabima na mobali oyo mpona bota ndeko na bino oyo mama na biso nakoyebisa yo bon toke nango isu mosika lokola ayebisi yo ke ye aza mwana ya diacre na bino ndenge bolobi qu'est-ce qui prouve que ye pe aza mwana ya papa na bino voilà yeza mwana papa na biso qu'est-ce qui prouve mama loba na ngai
aloba nga véritable ah maman abimaki libanda abotie après azongi donc c'est quoi le problème c'est quoi maman papa azala na besoin mwana mobali ntango babotinga mwana liboso nde papa azalaka na susi ya mwana mobali mama azala ya protocole na église nasaki ndako noyebikana nde akoma donc na comprendre te esika na mama azala ya stresse abanda olela na comprendre stresseur te na ndenge ayaki kokangama mais oyo mama ayebisangaki abima na diacre nde akenda kozwa zemi na ye aya nango na ndako yaya tika na kata yo omoni choix oyo etali choix ya sexe ya mwana eza question ya mama te eza question ya papa te nzambe moto adeterminaka mama donc soki na bina sala même aussi c'est Dieu soki na bina sala analyse malamu ça se comprend clairement lokola mama azaki na posa ya mwana mobali azwi déception azwi mwana mwasi et en même temps mwana mwasi yango mpe aza lisusu ndundu nde place aintoxike bino kanda nyonso wana koyina nyonso wana akotia okati na bino mais po ani komema mikumba makasi boyaya ozoka teke eza kilo makasi makambo bosala eza kilo ani aza ndeko na bino ozomona te baforme bazolo ye aza ndundu aza nde mwa mais abimi na libumwa mama na non akende kuna kondane po abimi na libumwa mama na bino eza motu te eza justement kamela ndinda zamna sandeko na bino yaya yo botami ya inesa apres ngai ekutokasa kotiaka liloba te longwa kobenganga te kobenganga matekeba ndinda aza mokiselo aza na droit osalelo omoto aza droit osusalaabitukena zamba nazandeko na bino naza na posa mpe na bénéficie badroit na ngai bandeko na biso toza ndundu toyebi yo te fo kende na centre bandundu kuna kende toya posoma te noki te kofana na yo toya ocontamine biso tokoma bandundu bo makasi ne bofai na ye bokoma bandundu te papa impossible mais bokobota bandundu non moto abota ndundu atenga so naboti ndundu naki otika ye mpa na ye na ofele nazowa mpa bokola ye awa te oza na mobali yo nani ebandi ndeni po ndotunanga oza na nani tozotuna uzoba nini otunanga oza nani yo ndo moto eti bango baokenga na bala te na ndumba nalinga mobali nakote na shamba wana lala eza nini yo nzambe na ngai mais ça c'est grave mais moi ça a un problème hein tout ma fana non hein oh mais ça c'est terrible hein moi ça a un problème en tout cas Seigneur Jésus-Christ Nazareth bandeko na ebite likambo yo kobotama na couleur oyo est-ce que c'est un problème botaka réaction ya grande sœur comment ngazo boya ba problème tala même mais te toma na ebite parla na ebite te eza moko ya basigne ya envoûtement papa Eric parce que komona mutu soki akomi deya kopesa nzambe ba injection du genre nzambe so apesinga mwana ya boye il faut nakende okaba ye na ofelina siko mutu aboye omona jour mosusu avandi abali nzambe asungi abali mabota ezoya lisusu te nazoyeba te banoko na famille bazokanganga mabota batata mwasi basepelaki te boye tozobosana ke nyonso tobimisa comme maloba na monoko na biso eza lokwa semence oyo tôt ou tard esengeli ebimisa bafruit nango ngai nakanisi boye papa Eric je crois notre sœur aye po na to trouver les solutions par rapport ya likambo etali bandeko na ye ndenge
toloba ba contourner une partie ya part na ye na oyo héritage ndenge batikaki pa baboti. Ngai na kosenga malgré ndenge touti ko recevoir isusu bana 40 na ofelina kuna tosunga ndeko na biso papa Eric, tosunga ezala malamu parce que malgré bato baomona boye azobela malgré abosani kolobango alobaki azobela nde moko ya susi ntango amonaki ke eleki tellement mingi bambongo ya kosomba mwa kisi ezalaki te nde esengaki aya kocontacte biso. Esenga ifo kosunga ye me bandeko wana tomeka kolandela bango peut-être kozala caméra esali ke basolola bien te mais ceux qui peut désister kaka na position na bango wana tozala obligé ya ko lancer toujours appel et pas bato oyo ya motema SOS. Oui. Bon, mais que peut retourner question pas maman. Il grande sœur na yo toloba biki yo ba boto sur pas diacre sur une est-ce que yo est bien yo moko oui bien monté. Tenga chikalo ebelo te ti papa zaki tozala bien biso nyonto tozaki na bolingo to vivre. Ya maman et papa ne ça crée des problèmes. Donc yo pour limiter que maman abeteli ya na di solo. C'est qui monte à fond dango. Selon yo. Maman betelaki parce que depuis des temps papa déjà coufi déjà maman déjà comme ko inanga donc akomaki pour contre atanga distance azalaka na bango kocha bango ba moral à ma vie. OK, en tout cas problème est outé pas maman donc maman c'est ya haine na kati ya bandi donc abandi d'ailleurs ko subir conséquences oyo. Dès que maman est déjà en vie, maman zaki en vie, abandonné déjà. Ya kopesa ngome ya makasi. Makasi tant on se croit que hémorragie na siko e bimi libanda. OK. Bande ko balandi, je crois to comme na suka ya notre émission. Maman na biso yo afandi awa, boyebi po oyo comment isinga ba dépense. Yo muta motema ya malamu. S'il vous plaît. Nabi yo muta motema malamu. S'il vous plaît. Numéro papa Cheikh Ezali, numéro Thomas Fadoza nango, numéro Maouchoza nango, numéro nanga poza nango. To aider boyebi et puis santé neza malamu. To sauver amoyo. To azana problème. Bino bandeko bosunga bato, en tout cas to sala yango, nzamba lo azana te ko pambola biso. Mais likambo to kolana yo malamu est-ce que ndeko ya mwasi alobi yango sur l'envoûtement? Deux zanini. Ce qui s'agit que même na Aden on va aller. N'inga obi que non diacre. On va aussi aller chercher cette diacre là. Tout me peut retourner ma question si élément m'a pas ça qui acte wana. Donc là maintenant votre quelque temps. Tout l'ande la makambo tina suka to pesa no résultat. Yesu masia pa mbola bino. Mbote bana nzambe nyonso ezangai wa bino mama Litimukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Juduric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi,
na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! Tala piste na biso ya munene. Tala trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, tala ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai te parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso toko, mité yango awa. Parce que tozan eloko ya mité. Merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est tout mon bas les obos tâté, ndi yango côté la keboka bwana. Et là on y a eu c'est la mission à tout ça la nuit qu'on a tout c'est une opportunité.